na bimisi ba secret ya ngana yi. Non. Malgré to soigni, na bimisi ba secret ya ngana yi. Non. Malgré to soigni, na bimisi ba secret ya ngana yi. Non. Malgré to soigni. Malgré a provoqué nga, au moins que je reste professeur. Et je connais qui il est spirituellement. Vous connaissez les joueurs. Je connais. Na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon. Na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon. Na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon. Na yebi toto kopa de lolo. Doti na kele pa na ye na yebi mutakana na ye. Doti na kele pa na ye na yebi mutakana na ye. Doti na kele pa na ye na yebi mutakana na ye. Ya Kofi. Dala ba delile se ba aussi ba kisi ya ko sa ba kaopa Kofi. On ni bango. On t'a expliqué yo. Yo benga Kofi. C'est que yo Tondo, on t'a expliqué yo. Moi nganga. Ngai témoin. Dala ba delile se ba aussi ba kisi ya ko sa ba kaopa Kofi. On ni bango. On t'a expliqué yo. Yo benga Kofi. C'est que yo Tondo, on t'a expliqué yo. Moi nganga. Ngai témoin. Zobozi azalaki na raison oui ou non. Zobozi azalaki na raison vrai ou faux. Pasteur Akwiti abimisi vérité. Pasteur Achoko abimisi vérité. Pasteur Ayombo abimisi vérité. Charlatan abimisi vérité. Eke ayebi botakala yaya Antoine. Eke ayebi bolumbu ya Antoine. Ke ayebi demo oyo azalaka na ndako na ye oyo somo. Zobozi azalaki na raison oui ou non. Zobozi ozalaki na raison vrai ou faux. Pasteur Achoko abimisi vérité. Pasteur Ayombo abimisi vérité. Pasteur Akwiti abimisi vérité. Charlatan abimisi vérité. Eke ayebi bolumbu ya Antoine. Eke ayebi mutakala ya Antoine. Ye ayebi demo oyo azalaka na ndako na ye oyo somo. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là avec Congo Dialogue Congo Solo là makambo danger di kitoko Congo Dialogue. Bien-aimé Ngaïté, bien-aimé Ngaïté, Nzambe asi atie confusion na ngambu na bango ndenga salaki na Saoul. Oh bien-aimé, Nzamba confunda kabatu ya mitema mabe ya makambo mabe. Bien-aimé makambo ya somo avant to yemba, avant to sambela. Bien-aimé makambo ya somo oyo Denis Lesi abimisi na monoko na ye. Tango to lobaka bo tretaka biso na bakombo nyonso bolingi. Tango zobozi alobaki tenenga kufaki. Bien-aimé na batu musu bandimaki te. Mais lelo oyo vérité komi ko bima yango moko. Yomisaki binoke pasteur charlatan zalaka ya Nzambe te. Mais lelo oye moko avoué que na ndaku ya yaya Antoine demo oyo azalaka kuna ye ayebi pe ayebi kombo na ye. Alobi lisusu azana ba secret ebele bazana ba secret bango mibale mais yazo bimisa ba secret soko libya bimisa za somme. Bien-aimé alobi aye bazana ba secret bango mibale. Un homme de Dieu s'il vous plaît. Alobi lisusu bien-aimé dans le Seigneur. Oh ye na ya Antoine ayebi bolumbu ya Antoine. Naloba termo yemoka bimisaki ayebi motakala na ye. Bien-aimé dans le Seigneur. Tant que ça kabino ke batwana baza bato na sima. Po ba moto na soloka. Bien mais ceux qui na famille na yo, ezana mutu moko aza pédé to lesbienne, yeba ke sorcellerie za na famille na bino. Soit côté à mwasi na yo, soit côté à mobali na yo. Yeba ke sorcellerie zali. Signe ya sorcellerie yango ezala homosexualité. Pourquoi? Parce que yemoko Lucifer azalaka mwasi pe mobali. Yomonaka donc bien-aimé batwana bazalaka batwa sima, bazalaka na makambo ma bebele. Mais bien-aimé avant tout yemba tanzembo, avant tout sambela,
toyo kananu ye moko pasteur oyo ya charlatan makamba bimisi na munoko na ye après to zonga bien aimé yango tolobi donc Zobozi azalaki na raison oui ou non Zobozi azalaki na raison vrai ou faux boyo kabino moko après to zonga au nom de Jésus-Christ na bimisi ba secret oyo ya ngana ye non malgré to soigné na bimisi ba secret oyo ya ngana ye non malgré to soigné na bimisi ba secret oyo ya ngana ye non malgré to soigné malgré azo provoquer nga au moins que je reste professeur et je connais qui il est spirituellement. Connaissez les joueurs. Je connais na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon na kota na ndabu na ye na yebi soka na démon na yebi komba démon na bita toto kopa de lolo doti na kele pa na yebi mutakana na yi doti na kele pa na yebi mutakana na yi doti na kele pa na yebi mutakana na yi ya Kofi. Dala ba délile c'est bien aussi ba kisi ya kwesa ba kaopa Kofi. On ni mango. On t'a expliqué yo. Yo benga Kofi. Tondo, on t'a expliqué yo. Mona nganga. Ngai témoin. Dala ba délile c'est bien aussi ba kisi ya kwesa ba kaopa Kofi. On ni mango. On t'a expliqué yo. Yo benga Kofi. Tondo, on t'a expliqué yo. Mona nganga. Ngai témoin. Zobozi azalaki na raison oui ou non Zobozi azalaki na raison vrai ou faux Pasteur Akwiti abimisi vérité Pasteur Achoko abimisi vérité Pasteur Ayombo abimisi vérité Charlatan abimisi vérité Eke ayebi botakala yaya Antoine Eke ayebi bolumbu ya Antoine Ke ayebi demo oyo azalaka na ndako na ye oyo somo Zobozi azalaki na raison oui ou non Zobozi ozalaki na raison vrai ou faux Pasteur Achoko abimisi vérité Pasteur Ayombo abimisi vérité Pasteur Akwiti abimisi vérité Charlatan abimisi vérité Eke ayebi bolumbu ya Antoine Eke ayebi mutakala ya Antoine Ye ayebi demo oyo azalaka na ndako na ye oyo somo Bien-aimé dans le Seigneur libo tana nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant que tu avec force, avec puissance, avec onction, alléluia. Oh bien-aimé, bien rempli dans Saint-Esprit. Oh nous sommes forts, nous sommes plus que puissants, plus que forts avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais nous sommes là pour dénoncer, pour dévoiler les œuvres du diable. Là où il y a le diable, il faut tomber ma Jésus-Christ. Là où il y a le ténèbre, bien il faut tomber ma lumière. Pour te ban nanzambe bazala éclairer. Pamba te ba poba longwa na maboko na bino, ba kabwa na bino. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé bomoni, bien-aimé, epesi pasi, epesi mawa, epesi somo. Oh bien-aimé, boyoki, tango to lobaka, misusu bandi makate, toyeb sakabino ke to zalaka na bango. Oh bien-aimé dans les seigneurs, to lobaka nde vérité, bien-aimé toyaka na lokutate, biso tozali ba disciple ya Seigneur Jésus-Christ, biso tozali ba toyo nzamba kela, ba toyo Yesu akufela, leloya, bien-aimé faut to lobaka vérité, na bitu moka bana nzambe baza la sauver, ata bango, soki baza nzambe, bakubonga la mitema na bango po baza la sauver, yango bien-aimé toyo ko dévoiler ba secret ya ténèbres, botala bato bino bolandaka, botala bato bino bokumisaka, botala bato bino bobundelaka, botala bato bino boswanelaka, botala bato bino bofingelaka biso, baza ya nzambe te. Esi ba bebisa ba vie ya bato ebele, ba bebisa ba santé ya bato ebele, ba bebisa avenir ya bato ebele. Oh bien-aimé mingi bale ba kota deja na sia mabele pona bato yo. Yango toza kuyabo bien-aimé pona komilakisa te, mais po ete po bobikisa milimo na bino. Bien-aimé racheter le temps.
car les jours sont mauvais. Le diable travaille et il est là pour détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, bien-aimé, na monito bonde là, ya moto passe la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Ndengozo telemisa biso, papa na but moko kaka, bana obaza la sauver. Oh, papa molile koti na mboka, bana ebele baza, bakoti na kati ya séduction, bana ebele papa ici babungi nzela, misusu ici bakufi, misusu baza détruit papa, misusu baza na bambeto bopito, papa pona bato misala mabe, kozwa ba chance a batu, koyiba betwala batu, komela makila batu, kobebisa ba vie batu, papa pona ba pouvoir na bango, pona ba succès na bango, kosala ba sacrifice humaine, yango papa ozo tinda biso, pona banu ya yo, bato yeso akufela, balongwa la kati ya bato yo, po ete ba bikisa milimo na bango, papa message à le long sam, et ça misala na unabo mouya bana na yo, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Oh, bien aimé, on adresse à bien, awa, pembe na pembe, vérité de very, révélation de reva, uniquement, pour na bateau yeso akufela, bien aimé ce que yeso akufela yote, Rolanda bateau yo. Bien aimé okozala fana kwiti na bango, okoyemba banzembu na bango, okozala moumbu na bango, okozala esclave na bango, pe un jour ba bomio. Bien aimé ko kansate po ba boma yoka fozala na bango, même temps yoka ka banzembu na bango. Bien aimé isa biloko na bango ezala ka envoûté. Bien aimé isa ya solo, tozo yebisa bino, tozo komi la kisate, tozo pe ko kitisa bango te, mais tozo lo ba bosolo, to yinaka na biso bango te, mais to yinaka nde misala na bango. Bien aimé biso toza bato a vérité, bato a pembe na pembe. Oh bien aimé makofi to banga kate, bambeli to banga kate, minduki to banga kate, po toza bato ya liboso te, botanga Biblia, boko mona bien aimé, ba ene na biso na foi, misusu bakata bango mitu, misusu babuma bango, na ye moko le Seigneur des Seigneurs, babaka ne kulusu, asoka mosa motute, asoka mbonga motute, uniquement alobaka nde vérité. Oh bien aimé, vérité nde bomaka bana na nzambe, yango biso to kolimbate, to koloba kaka posolo, pamba te tozande ba vérité. Alléluia. Ye moko askombo na ye, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alobi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Le chemin pour réussir dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La vérité de la parole, la vérité de la loi, la vérité pour être sauvé. Ce n'est pas la dîme, ce n'est pas le baptême d'eau, ce n'est pas le sacrifice, ce n'est pas la kangigène, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Kolanda ba faux prophétité. Bende ko détruire yo, ko nyoko la yo, pona ko liambongo na. Bazo tengelo ba malachi. Biloko ancienne alliance. Bien-aimé Jésus-Christ à la croix, alors baki tout est accompli. Bien-aimé et la kisia nyoso ko kisami. Yeso ko kisami nyoso ne kolos. Pourquoi bazo ko sayo? Pourquoi bazo nyoko la yo? Pamba toza na vérité à parole te. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, osana bala yesu. Bien-aimé, osana dresse bien. Oh, bien-aimé, simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour fungola yo bongo. Bien-aimé, osasu bébé spiritualité. Osasu yumana bonzambe te sia. Bien-aimé, osala un homme tout fait. Osala vraiment un disciple à Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimé. Tolobaki na bino nyoso tolobaki ezali vrai. Boyoki bino moko. Boyoki bino moko tata oyo. Boyoki na nzembo abimisi euti droit en enfer. Yo faux prophète oyo. Bomona ndenge bozo yo kango ezata na message moko ya saluté, ezata na message moko te pour mutu la sauver, ezata na gloire moko te ya Seigneur Jésus-Christ, mais tala ndenge bana na Satan bazo ko apuyango. Pamba te ba okanta ba gagner Jésus-Christ. Bana na Satan obi ba ange déchu. O bozo mona bazo komisa nzembo wana ba ange déchu. Bana na Satan bazo sepela to tiebi. Ya bien aimé, bokanta na likolo. Bien yana ba ange bele ba landaka Satan. Ba ange bele ba landaka kaya babuaka bango batumsu bomonaka awa o ba chroniqueur bokanza ba chronique fwati bazande ba ange na babuaka balata banzoto bato babota mbena babota mapena ba famille baza bele bomonaka bansu pe baza ba musicien bansu pe babota na famille na yo miso babota na ba ka bongo miso baza ba collègue na biso misala bien-aimé soko salike bate bien-aimé oh kumuna yango nde bien-aimé dans le Seigneur Yesu lobaki boku yeba bango na ba fruit na bango na ba mbuma na bango elakisi na bizaleli na bango bosumuna mwana nzaba ko sepela nzimbo na te mwana nzaba ko bina nzimbo wana te o bazo bina ngo eza bana na Satan bazo sepela boyoka ba vérité ye moka bimisi nzamba tie confusion ndenga taki Saoul. Oh bien-aimé dans le Seigneur,
bien boyoki. Donc c'est que nanda kwana demos alaka. Tant que sabino ki banda kuna bango ba mise mingi bomona wana basana ba temple na banda kuna bango bochaki biso tembe. Bochaki biso tembe. Boye nde yabi demos akuna. Yemo kalbi ki wana vie na ye. Bo yoga su makamba lobi. Albi ayebi bolumbu na ye. Ba yebani bolumbu. Bien aimé abi basana ba secret. Basana ba secret. Oh bien aimé batubino bulandaka. Bien aimé bobanga ka bangote. Ko banga satana te. Ko banga ta ndokite. So bi ndokite azana famille na bino. Bien aimé lobe la kaya kima yo akomona ki yo yebi beleme ndoki alingate ba yeba makambo na ye so makambo ne sili beleme eza son impact te na vie na yo kubanga ka bandoki te tu as Jésus-Christ yeso lobaki ozana foi ata ya muke ako déplacer ba montagne beleme mona nzeba ba ke na foi ata maladie obi na kombo na Yesu na okufa na maladie ote quel que soit les problèmes bien aimé komona oko déplacer ba montagne oko déplacer mpiaka oko déplacer ba maladie oko déplacer ba problème oko déplacer ba souci oko déplacer ba démon au nom de Jésus-Christ peut ba longa yote parce que tu as la foi soko kufi donc c'est que Nzambe azana besoin na yo point barre kolanda ka bangote ko banga ka bangote bele mena ko tanga verset moko pour bomona ki na mokili oyo tout ça mélanger bele mena mokili oyo tout ça mélanger bana na satana baza bana na Nzambe pe bazali to ko tanga versango au nom de Jésus-Christ bele mena zana Matthieu chapitre 13, na verset 24 à 30. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes et je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu. No kito koloba. Oh, papa na yeba kite ke na mokilo, tina kibiso, bana satan pe bazala ki to sa ki mélanger. Ya on a linga ki nanga ba musicien, nando linga nanga ba politicien, nando linga nanga ba homme d'affaires wana, nando linga nanga ba faux pasteur wana, pambate na bekte ki to sa mélanger. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce! Alléluia. Bien aimé, Matthieu chapitre 13, verset 24, bien aimé, à 30. Et j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur proposa une autre parabole. Ah, c'est Jésus-Christ. Il propose des paraboles à ses disciples. Et il dit, le roi, bien aimé, landa lecture, on a autant en lecture, après on a autant en lecture, mon sous, ils ont expliqué lecture, après on a expliqué. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vient, sema des livrées parmi le blé et s'en alla. Verset 26. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Bien aimé, ok, verset oyo. Yokasko verset mususu oyo ko expliquer verset oyo. Landa bien car na Matthieu 13, est-ce qu'on a na 36 à 43. Yokasko expliquer verset oyo. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après, on a expliqué. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples, c'est Jésus, hein? Après, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du diable. Livrés, ce sont les fils du diable. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. Ah. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Bien-aimé, boyoki message oyo, ezali somo. Bien-aimé, boyoki verset oyo. Donc, verset ça kolobake. Bien-aimé, mouloni alonaki elanganaye. Donc, Jésus-Christ, bien-aimé, atinaki bano yaye. Bien-aimé, lilobanza bilobi na butu. Bien-aimé, ennemi aye pe, aloni pe aye pembeni. Et là, qui dit que diable pe, atindi pe bano yaye. Bien-aimé, elanga eza kokola, bien-aimé, toza kokola, confusion, oibite wapi ya malamu, wapi ya mabe, po bango ba imitaka biso. Yango ye solbaki boye ba bango na misala na ba, omona mwana nzambe, bien-aimé, ceux qui seleka koya, bien-aimé, akuvumela tefa telema, mais bana na satan ba koya kalibela. Otali binobi, mais yu ndenge nidio, mwana nzambe, vinu ka bando bandaka via boye. Voilà, yango boye ba bango na misala na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Moni, yango na bina suka, botika bango, na suka, nga moko tono oyena ba ange nanga, bien-aimé, ba kolongula liboso oya mabe, ba kubwaka bango na moto. Après biso to komatana ye longo. Voilà. Donc bomo na ba scandale ya boy. Bato ba melaka makila bato. Bato ba bomaka bato pona ba succès. Bato ba bomaka bato pona ba pouvoir na ba politique. Homme d'affaires na ba tondi na Congo, ba homosexuel, ba ça partout na Europe, partout. Bien aimé ko détruire, ko salisa ba accident po ba zo ba mbongo. Ba faux pasteur, comment mwana nzamba ko te ya lukuta po zo mbongo. To c'est la autre vidéo, il y a Atoms, yemora te dit bien après aye o te ya lukuta, moni confusion, ça m'a confusion. Do abiye moko di mezalaki na ta ya Moïse. Jamais on resala ngo le sous na temps oyo. Mais à se tromper, ezali nzambe motatie confusion. Ezana Atoms. On a salaki. Bien, komika Atoms, frère Jeff, ils font au monde la vidéo na tchaki. Voilà. Donc, ça dit, nzabantouana tout, baza ya nzambete, pour un véritable enfant de Dieu, netiba biso. Comment, pour message, mission n'engezali na te ya batu, ba bongo le mitema, ba ya mbayos na bo moye na bango, besika baza. Siko ndeni funa kosa bango, na lia ba mbongo na bango, na bimana basi na bango, na détruit ba vie na bango, mais non. Comment na kene ko détruit batu o baza nanga, batu bazo ya mbayesu, batu bazo luka lobiko, bien aimé dans le Seigneur. Eza passe eza mawa yango po mona ke bazana bango ya nzambe te kaka mutu ozo teya ozo bimana ye donc ozo détruire ba vie na bango ba bimaka na mibali bazango ba camarade ba misia mokili bien aimé eza passe ba koma ba misu baza ba chantre misu ba peka ba misia mokili batoyo bien aimé ba ange déchu bien aimé batoyo elanga ya nzambe ba yaki pona ko détruire pona ko bebisa bana nzambe yango bien aimé nzamba zoloba sortez du milieu d'eux bien aimé tanga yango na kombo de Jésus Christ na za na 2 Corinthiens yoka na version mingi pona tanga yango mingi 2 Corinthiens chapitre 6 bien aimé 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17 et je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon, moni bino moko, babi toza mélangé. Yango na yembaka nzemu moko. Na mokili toza mélangé, zalana ekenge yotambola kanani. Toza mélangé na mokili toza mélangé, vivre na sagesse olia kanani. Moloni alonaki elanga na ye na butu moyinya bakisi bagrene na ye elangeza kokola na bagren différent moyen oye bate wapi ya bientôt ya mabe confusion ekoti na elanga ya nzambe ba victime nde bana ya nzambe bine ba victime de bana nzambe po toaka na motema kolinga yango baka ko boma baka ko détruire yoka fete ko tanga awa bien aimé 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Voilà. Tout ça mélangé. Tant monique baza ya yote. Tant monique baza ya nzambete. Tant monique bazo détruire. Au vana libala mobala nga ko beta yo. Kako mobala ko finga mwasi. Mobamba beti mwasi po sokisi ko tia mwasi no bambeli. Bien aimé c'est kaza mwana satana. Oh bien aimé. Mwasi mobima na ndako libala. Obotaka no na obotaka le libando ko selaka motu na nzambe a la kosilikate yango
senga nzambe pardon obotaka bano libando kosela mobali bien aimé oh toza mélanger keba mwana nzambe akosama bandenge wana te eri yango senga nzambe pardon po bikisa molimo na yo kosilika te moto na nzambe aosolola bien aimé yo oboza ba ami koyiba ami na yo okompoisonner ami na yo oboma déjà bato combien bien aimé makambo eza ebele po na succès ya théâtre po na succès ya musique po na kibombanda oboma déjà combien obwakela combien bambaso apoli boza mwana nzambe bien aimé oza ange déchuté bien aimé soza mwana nzambe senga nzambe pardon kozongela suma bete voilà nzambe azotike le temps bien na mokilo po oyebaye c'est ça la parole oyebaye obikisa molimo na yo na kombo na Jésus Christ bien aimé c'est pourquoi sortez du milieu d'eux séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout-puissant. À lui, je serai pour vous un père. Moutoateur bâtir à l'église bâtiment. Onga papa molimo, no ba belle attaque belle. Papa molimo ne zanzambe. Obi bien papa molimo, do raza molimo. Bâtir benda ko détruire bino, benda ko baby sabino ba vie. Bien aimé benda ko sakana na bino, pona ko mema bino pa ya papa na bango qui est le diable. Eri yango yo bien aimé, kabona na bato yo, bekisa molimo na yo. Zambe bikisa molimo ya bana na yo. Bato mabe bato ndiebele na musique, na ba chantre, na ba pasteur, na ba politique, ko détruit mboka, ko yiba mbonga mboka, ko tonga mboka te. Oh bien aimé, papa bazo baby sabano ya yo papa. Yango zo tinda biso, to beta son de la trompette, po bano ya yo, bato yeso akufela, bakabona bato nyonso, po ete ba bikisa milimo na bango. Papa bate la bano ya yo, mutu no salanda ki message yo pambola ye, zinge na makila ma Yesu Kristu, tondise na molimo santo, yo moko tambola na ye, kwa isa banguna na ye nyonso papa, nyonso kama na vie na ye efungwa ma au nom de Jésus Christ, pambate yo mtu tie na nzela oyo papa, na balabala ba Yesu, pambola bano ya yo, bate la bango papa, na kombo na Yesu Kristu, amen. Bien-aimé soit béni, tout bien tamuke, au nom de Jésus Christ. Banga Yesu bikisa banana yo fitie Basere bakoma kobima bango na bango Basere bakoma kobima na bango
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce! Congolais il faut battre la site nini. Ah, ce qu'on dit Congolais à solo et Seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Congo dialogue? Tembete. Aux assires. Ce qu'on dit Congolais à solo au Kokiko Zanga Mokolo Mokote et Seigneur Otala Bobel Congo dialogue. Oyeba Makamo Mazali Koleka Kuna. Donc www.congodialogue.com. Ce qu'on a Congolais à solo. Yangowana. Il faut qu'on la Tina yangu ngai pena yebaka makambo makolega kuna nabosana te otala kapeka ka Congo dialogue tembete ya ata natali congolais so ata ba mendele kwa kokiko tala congodialogue.com